ba mérité peut-être ba bango merci Longonya Mobutu Longonya Kabila Longonya na bango ezali parce que ba salaki tout pour ba créer ba illettré pour ba dire que un peuple où ils ont instruit et ça peuple mo boko sakana na bango te ba sakani na biso Mobutu sakani na biso parce que ils ont négligé l'enseignement. Kabila ye a négligence mais bana bazo tanga na mabele ba brique banani ba lembongo 1000 écoles par an na matata poyo lelo bango nyoso ba komo pesa ba leçon ba komi bato bien donc côté wana vraiment photo bête na tala na beteli Mobutu maboko pe na beteli Kabila maboko puisque bango baza grave côté wana pena ba gagner ba mériter maboko pena ba congolais puisque ba salaki nyuso po ba ko isana na éducation ministère éducation ezala 0 ezala 0 ezala 0 au bon mona bimia uti kozwa diplôme yoka français na ye oseki voilà mérite na Kabila mérite na Mobutu osala vraiment mosala kitoko puisque nation eko telema ceux qui ba intellectuel bazali ceux qui bateau batangi bazali ces gens-là basant un raisonnement moko scientifique bah oui pour comprendre comment faire marcher un pays mais ils ont tout fait il y a mon abeteli sous Kabila maboko lelo bato Kabila ba comme bazolo ba wana o Kabila zonga ba fana kwiti. BTV3 merci na ndenge bondimi na koyamba biso lisusu to na koyamba ngai mombo na bino na kombo ya Pierre Elvis Bronzac oyo nayaka de temps en temps na kolobela bino makambo etali mboka ndenge eza na koleka en tout cas partout esika bozolanda biso na baitando na bino na ba devant ba téléviseur na bino na ba chambre na ba salon na ba ordinateur na bino na ba téléphone portable na bino esika nyonso bozolanda biso na tombeli bino vraiment mokolo malamu pe faire en semaine malamu na elelo mpona kosola na bino na likambo oyo etali makambo oyo ya coronavirus bandeko eloko liboso na ina loba te eloko moko esalamaka te soki nzambe apermettre yango te donc soki nzambe apermetaki yango te likambo ekoya koya te likambo eye mpona ete ya biso likambo oyo eye mpona esosolisa biso toyebana kocomprendre bamakambo ebele toza na komona toza na bandeko oyo toyebi proche là na uti kozwa nouvelle ya ndeko moko toyebanaki na ye très bien bakene na hôpital akufi bon na otanga kombo na ye te respect na libota na ye donc personne âme voilà na ye mpona nameka kobeta se te parce que maladie oyo ya coronavirus oyo ye est-ce que ekoki koteya biso eye mpo eteya vraiment biso eye eteya biso na badomaine nyonso ezala badomaine spirituel ezala domaine professionnel ezala domaine nyonso c'est-à-dire ke liwa ekoki koya lelo ekoki koya lobi moto akoki koloba ngai naza boye parce que elekaka te okotia meme bachien méchant liboso ya porte na yo soki elingi ekota na kati ya ndako na yo ekoloba te même mbwa na yo akopekisa yango te même ton chien aza capable ya kopekisa yango soki moke te maintenant nazongi mwa moke na domaine politique namoni na bamboka ebele bazwi bamesure bakani basali boye neti biso toza confiné tozobima te mpo bima fo ozala na papier na maboko donc babenga yango attestation de déplacement obligatoire dérisoire obligatoire ça veut dire qu'il faut ozala na papier wana soit yo moko ofabriqué obimisi yango na internet on imprimante ou imprimé osigné ntina nini ozo se déplacer bon namoni bazwi bamesure wana mpe na bamboka na afrique bamboka mosusu baza kohésite bamboka mosusu bazwi bamesure neti na congo na biso là je viens vraiment mpona parler na mboka congo oyo ya biso congo kinshasa
namoni président ya Congo bakomi ebele na Congo lelo na Kinshasa to na Congo démocratique RDC butu nyonso akomi président mais nayebi te so tolingi nini yango wana na ndeko moko alobelaki nga ndeko wana alobeli nga aza ivoirien tozala na ye mosusu na banzela misala boye na boye alobela nga Congo na bino ekobonga te mpo bazoba baleki ebeli. Il y a trop d'ignares na Congo, il y a trop d'illettrés et ça vrai puisque ce total pourcentage il y a bateau batanga na Congo toza ebelite baza ebelite pardon nga pe naza nga ignare naza na kati ya pourcentage batanga te donc ce que total bateau batanga na Congo baza ebelite yango nga na beta maboko na pesa ke nazla kumisaka il faut ce qui mo toko kumisa Mobutu toko kumisa nani Joseph Kabila batu wana bana mérite faut betela bango maboko faut betela ka Mobutu maboko ya osakana te faut betela nani Joseph Kabila maboko puisque bango nde batu ba ubeli vraiment totali Mobutu a 32 ans Joseph Kabila presque 21 ans totali depuis papa na bango akotaki de 97 ti na 2018 oya tiki ça fait 21 ans yepe toko betele maboko pourquoi bana mérite et loko ba mérité peut toko ba bango merci Longonya Mobutu Longonya Kabila Longonya na bango ezali parce que ba salaki tout pour ba créer ba illettré pour ba dire que un peuple o eza instruit et ça peuple moboko sakana na bango te ba sakani na biso Mobutu sakani na biso parce que ils ont négligé l'enseignement. Kabila ye a négligence me bana bazo tanga na mabele ba brique banani ba lembongo 1000 écoles par an na matata poyo lelo bango nyoso bakomo pesa ba leçon ba komi bato bien donc côté wana vraiment photo bête la tala na beteli Mobutu maboko pe na beteli Kabila maboko puisque bango baza grave côté wana pena ba gagna ba mérité maboko pena ba congolais puisque ba salaki nyuso po ba ko isana ni éducation ministère éducation ezala 0 ezala 0 ezala 0 au bon mona bimia uti kozwa diplôme yoka français na ye oseki voilà mérite na Kabila mérite na Mobutu musala vraiment musala kitoko puisque nation ko telema ceux qui ba intellectuel bazali ceux qui bateau batangi bazali ces gens-là basant un raisonnement moko scientifique bah oui pour comprendre comment faire marcher un pays mais ils ont tout fait il y a mon abeteli sous Kabila maboko lelo bato Kabila ba comme bazolo ba wana o Kabila zonga ba fana kwiti mtesa la bango ningwana yango c'est normal un Ivoirien à l'obelinga lobi ba Congolais ba zoba tellement comment est-ce que vous ko senga retour ya Kabila mutu a traumatisé peuple mutu oyo et batu bazoni na te soka kosoli mutu nyosa dindi ezala ba musu ba professeur bazo tambla lokola ba mbua lokola ba soso liboso ne basala mulongo ba tatambi ma mikolo soit disant ba professeur devant Kabila. Pourquoi? Parce qu'il a préparé des illettrés dans le Congo. Mobutu, il a préparé aussi des illettrés. Bah, Simba, domaine où on est enseignement, un pays doit marcher avec l'enseignement, l'éducation. Ce qui est éducation, bien zali na mboka, tout le monde a que le pays, il faut qu'il y ait des colo. Mais ce qui est éducation en mboka, ils ont malamonté, batubazo dinda, batubazo kende na se. Donc ils enfoncent les gens. Donc Kabila, il a enfoncé les pays. Mobutu il a enfoncé les pays, il y a un autre écolobake. Tout bête la bango maboko puisque solo côté il y a bilan na bango ba gagna koleka. Et ça bilan penda ya nani ba créa qui penda ba musala ki toko bango ba sala ki Kabila. Musala ki toko Mobutu atikala ko sala. Et ça ko créer ba illettré na kati ya mboka na biso Congo. Ya mozo tozomona lelo mutno saza président. Internet oh et ko bongisa et be ko bebisa. Puisque lelo na Congo tout le monde Aza entraîneur, il y a Léopard. Tout le monde, Aza président. Toboïté, président. Bon, et école, il y a président, c'est ça déjà. Alors, tous ces gens, au bazo, insulté Félix. N'a habité. Azo Salamabe, Naza contre yete, Naza pour yete, mais Nazo tala parce qu'Aza n'est bandeli.
est-ce qu'il peut réussir? Est-ce qu'il peut réussir? Topé ça ensemble. Mais souhait y a Congolais nous allés à réussir. Mais problème maintenant, on a poser question les lots. Félix a eu décision ya bien. Babengango ba décision impopulaire pour nous protéger. Mais protection ngo ton limité ko sala na Congo. La limite que protection ça na Congo. Pourquoi? Je me pose des questions parce que les lots au balobi batuba sokola maboko. Chaque 15 minutes, on se connaît maboko na savon tout ça bon. Maïs à la raté. Ya on habite coronavirus oyo et yé côté ya biso. Fouetté ya des autorités même africaines, ba mikonji africain, le président africain, na ba ministre na bango tout ça été à bango. Lobi na landi na télé et ministre moko ya nani ya intérieur, il y a Kankonde soka Gilbert Kankonde azoloba voilà tout ça la si photo to qui ça même na transport ba finanate mais ba ko finanate ndenge nini bozala pe bozobate parce qu'aux a ministre ou dit n'importe quoi yo tambola na voiture osala ba garde de corps tambola na voiture batouana ba tambola ndenge nini yo ba ke to ko permettre bango ba finanate avec quel moyen de transport oyo batona ba ko finanate batouana bino bolobi na bango to boité ba mesure za kitoko mais total la paix na côté nyonso neti makambu ya kosala tozala d'accord biso ba congolais que e bembe uti na morgue et lekimba na moko na nani na cimetière il qui soit une église ba bondeli so ba osanya après ba ke kokunda et kosala bien pour na peuple parce que ceux qui tokomi kosala que tozuye bembe na moko na morgue to leki na na cimetière ils a bien économiquement puisque eko faire ba eko sala moins de dépenses parce que peuple les ont souffrir déjà les loba salle y a pas ba location ba salle ils a dans les 1300 $3000 tout ça bon aboye il y a qu'on compter ba mabulu ba bon aboye donc okunda motu lelo na ça c'est comme les luxe faut ça dans les 10 000 plus de $10 000 to boye ba to balingi ba fier kolika même plus de ça. Donc cela veut dire que mesure wana oyo ya kozwa bembe na morgue kokende nango directement na cimetière d'enterrement et ça mesure a bien puisque même na Congo Brazzaville basala ngo wana penda so bakoki ko garder ngo Félix place aux ali message au même Abraham place bozali lokabwanga bozwa message oyo ke je ebandio mata muke batu bakomi ko mata ko applaudir to ko accepter ko valider mesure ya ceux qui mutakufi koreuta na nani na morgue soit eleki na église ba bondeli muke na kati ya cercueil directement bake kokunda et aussi la moins de frais parce que le peuple est en train de souffrir mutsuka kufi ezosenga ba mbongo ebele pona bakunda moto or bota le pays état ya nani ya nation état ya peuple oyo congolais ba komi na yango na mikolo lelo souffrance à lelo eza likolo ngomba souffrance à Congolais, Mikolo, ils ont les colons en Gomba. Mesure on les a bien. Maintenant, tu es poser question si cool. Les Congolais vivent qu'à 10 jours au jour. Pourquoi dans l'habité, coronavirus est côté à l'autorité et côté à la président Nabiso? Pourquoi? Bota la binomoro le lobo pesi mesure que batuba sokola maboko. Mai ba kozwa wapi ya kosokola maboko. Batwana so bavani na ndako. Basombi biloko, d'accord. Combien il y a population, pourcentage, bino autorité, ça la calcul, bino, ça la statistique, combien de Congolais basent dans frigidaire na banda kuna bango? Combien de Congolais? Félix yo loba ki ovanda na poto au lieu moderniser Kinshasa et Congo. D'accord, to beteli o maboko. O ko moderniser ngo epesa o matière parce que yo zui ba mesure ngo eza bien. Mais combien de Congolais basent dans frigo? Dans frigidaire na banda kuna bango. Quand bien même au bazan ba frigidaire, courant ça la raté. Nous sommes un pays pauvre na nyonso. Courant est raté, maïs ça la raté. Et pourtant nous débordons énergie na Congo. Eza na nzela mai na nzela ba barrage, eza la ndenge nyonso na solaire to kozo yango po ba congolais bazanga maïté. Bazanga couranté, bazanga maïté. Ba mai to za nango partout. Na mikila poto Félix Ovanda na poto ba mai musu bato ba melaki ba mai nini ya recyclage et wutaki na bato ba melaki o ba eleki même na ba toilette eza na place ba stocker yango ba retravailler yango ezongi na ba robinet c'est un circuit ezo tourner mais biso na Congo nous n'avons même pas ça
bandeko na yo oyo lobike babima te bavanda na ndako basala bona boye maboko na bango bakosokola na nini mai eza robinet bamai eza te. Les Congolais vont se laver le main comment? Les Congolais mangent au jour du jour. Mais non, les Congolais bakende koteka te wana bakosala ndenge nini po balia. Lelo oso basombi biloko, même biloko eza ya nani ya frais bakende conserver yango wapi. Po ba sur 10 Congolais, je crois il y a 2 Congolais ou 1,5 dans le frigidaire. Mais oh bazar dans le frigidaire, est-ce qu'elle fonctionne normalement? Vraiment Congo ba loka biso to basala nini? Est-ce que coronavirus oyo ekoki koteya biso bien te? Yango ivoirien solo ba ke Congo ba loka bino. Congo ba loka penda biso bien. Ko banda na likolo tina se. Puisque yo ozu ba mesure na yo Félix, ozu ba mesure wana. To beteli yo maboko eza ba mesure ya bien. Ministre na yo intérieur zo koloba ke soki pe bo sakani to koloba batu ba kota ba finana te na kati ba bus. Batu ba finana te bo pesi bango nini? Ye ministre wana tambola na voiture. Ba mususu batu zo tambola makolo bazo nyo kwa ma même. Ko tambola na Kinshasa comme une manifestation. Des groupes de personnes bazo tambola. Nazo tchela bino image wana bo mona yango. Basukula yi. Longola yango pensa na moto ameki kolanda bana moto yo na mutuka moto ozwango ndeni moto so tobola abela likoma kotala wana na kilo wana memi wa memi basaki soki combien comment zo bousier ba nerf na été ya motu voilà donc oyoka sauve qui peut donc oyo ndenge yokoki sala ndenge yokoki voilà ba piéton pe na kati ya nzela bango wana siko tokosuka wapi oyo baoleka pene awa na katikati vraiment neti na autoroute me na katikati ya nzela policier wana pe abendi ya ye moto ake nango omoni policier wana akangi moto ya tobenda ye azomona na azwi moto azwi yango boyake nango kuna voilà ça continue donc toko banda na biso ti soki l'air nini situation ezaka ka boye ikosa nango kaka boye wapi taba na kati ya moto me batie taba na mokongo oui. Vous allez voir dans la vidéo oyo ndenge batu bazo tambola na Kinshasa po ba koma d'un endroit à l'autre. Mais non, olobike na batu na confiné bango pardon to confiné batu ba kota na nani te to pesa ba ordre. Wana ministre Karl Gilbert Kankonde aleka ki lobby na ministre ya santé na ministre ya nani ya ba na émission spécial coronavirus. Alobi tozu ba mesure soki bolingi tokosala ke bato batonda na nani na kati ya ba mituka te. Mituka nini combien voiture moko soki il y a 100 il y a 20 personnes pour une voiture bazo wela bakota. Sko bocha na voiture moko 2 personnes ou bien 3 personnes d'accord pour na ba pema na bango ekutana te pour na ba se comptabilité. Mais il y aura combien de voitures bino bokocha? Bino autant dans la voiture. Félix il mange bien. Ces ministres ils mangent, mais bah conseiller les bazos manger bien. Et les 80 millions de Congolais pour le peuple d'abord. Baza wapi, boche bango place ni. Quelles sont les bonnes mesures au bango baza nango et qu'il faut favoriser le peuple? Exacté, puisque bah vivre du jour au jour. Faut pas bimaba qui ne luka bazwa. Salaire exacté. Comment ces gens-là peuvent vivre avec ma mesure bozu? Et ça bien ma mesure wana. Ils ont protégé le peuple. Et ça ma mesure ya kitoko. Mais est-ce que ma condition ils ont permettre na ba mesure wana pour batu awa bolobi batu ba sokola maboko batongo ba sokola maboko ma ezala raté batu ba bimante ba sala provision ba sala provision ba bomba ngo ndenge nini déjà mbongo ya sala provision ezate puisque batu ba vivaka du jour au jour. Est-ce que vous pensez na likambo wana mesure nini bobimisi na mboka musuba liba ko pesa peuple mbongo
moto akozanga mbongo te bafuta bango bona bofuti peuple wana mwa mbongo ya un mois wana bavanda bandako baluka kolia babimi moke bazwi eloko kolia mesure wana bobimisi te mpo na nini. Le Congo est riche en minerais à nyonso, mais les gens ils continuent à voler. Entourage à Félix Bazo yiba, entourage à Kabila grand moyibi kutu na sport wana osakana te. Bato FCC bandoki ya Congo ba vrai bandoki. Siko mesure bopesi eloko liboso nga na ye ko telemela bino yango bato wana ba osokola maboko na bango na nini. Ma ezate bato musu robinet bazala kutu na yango te. Bato mususu robinet zali ma ebima ya 3 mois de cela ma ebima kasu na robinet wana te. C'est honteux et pourtant vous êtes en nyons. Vous êtes riche en tout. Vous êtes en maille. Vous êtes étonné zotambola partout. Israël kutu. Bitumba Israël nana Palestine. Bato bele so baye bien côté. Et ça surtout pour la maille. Bitumba Israël na Palestine. Soki bato baye biko so so bako yebi sabino ke. Et ça surtout pour la maille. Lelo oyo. Et Israël bazaki na maï te maï ni ba comment profiter nango c'est maï ou eza na côté ya Palestine. Maintenant qu'est-ce qu'ils font bazo zwa maintenant maï wana eza na mungwa ils ont des usines ya transformation ya kosakana te yango na balobi o Israël bo sangana bango bolobi baba bato FCC batomboki pona nini bandoki. Est-ce que bon ngani que Israël est un pays béni? C'est un pays béni, les nation moko epambwama. Siko bango basala nyoso pona mai tala pona mai biango basala guerre koleka guerre salama na Israël et ça beaucoup plus pona mai pour côté la bango mai ya malonge za la quitté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba profita kana mai za na côté Palestine yango bazo transformer et ça ya mai salé yango bazo ba transformer ils ont des usines vraiment ultra modernes, ils ont changé ba mai ils ont comme ça mai normal et longo limungu nyonso batu balé pardon ba meli mai et puis mai zanga raté du 1er au 30. Mais bino bosana ba mai partout ba mai anji les ali wana ba fleuve Congo ba lac ya ndenge na Congo mobimba. Vraiment un bon gouvernement oeko ya pour na Congo et ça gouvernement oeko tia mai na ba congolais nyonso ba ozana mai congolais nyonso ozana courant. Ye wana nde bakondiba ke bon gouvernement wana jusque là na somona Félix azo sakana na ye pour la moni vraiment ba mesure moko te oyo ke congolais ko zana mai congolais ko zana courant le tilique o ba bengi le tilique lelo oyo bo pesi ba mesure wana en tout cas ba mesure eza bien pour protéger peuple parce que la maladie est universelle virus wana la pandémie eza universelle mais ba mesure bozui en tout cas, parce que il fallait il fallait peuple bazala et sa peuple possibilité à kolia que pesa bango biloko mbongo yango yo to pesi bo pesi bango mbongo te batwala ba kolia ndenge ba kufa to basala ndenge siatula yo mtobenga ki coronavirus ndenge ni ne komina nutina Congo te. Si tu l'as lelo corona et comme na Congo ndengo benga ki olobaki corona ba mi konji boza mabe poni bo comme ça coronavirus te ba musu tolobaka to sala ngone tima seki mais za ba bilakeli mabe musu to zona kolakela lelo coronavirus eza na Congo yo mona ki ngone ti blague pona kosala ba buzz pona ba vue pona ba bona boy mais malobolo baki yango ekokisa mi lelo Congo siko peuple na Congo oyo yo za te peut-être oso zonga na minkili oza bakoto mais bato baza kuna siko ba osala ndenge ni yo je crois toutes les 15 minutes biso to na kati ya bandako tozo bimate oko kendo sokoli maboko na yo na savon osokoli elongi o misokoli nzoto tout ça bona bato wana bakosokola nzoto ma ezalaka te bato wana bakosokola maboko na bango ndenge nini. So basali yo na poto bato poto oyo mbamikili Europe d'accord bo bimate bato wana ba bimate basali provision atana ndambo mbongo mukie ko mona bakosa la provision ba vandi pe 1 mois à part mai ici la ranoki mais ba place ezali ya kozwa mai mais bande ko na biso siko baza na Congo ba sala ndenge nini bakolia ndenge nini bato wana
soki babimi te. Oui, so ba église ok, kuna église ekangami batu basambela te, mutu akosambela na ndako. Mais batu bakolia ndenge nini soki babimi te, batu bakosokola maboko wapi po mai ezali te. Point nga na ye nango lelo ezali mai na courant eza te. Batu wana so basali provision bako conserver biloko ndenge nini. Déjà un, batu pe baza na bango na ba frigo te. Déjà deux, batu pe ba na télé te ou bako vanda nango na bandako ba se distraire batali télé ezalaka te. Puis ata télé ezali courant ezalaka te. Mais non, ibino batu bozu ba mesure wana. Ba mesure eza bien. To boyi yango te. Est-ce que vous avez pensé au peuple réellement? Pour bino wana bino bien rouler carrosse, vous tambola bien dans ba voiture et tout. Et pe sabine te ya bino ba kondi ya Congo. Félix message vraiment comme la yo était ya bino. Olobi ki olingi ko moderniser Congo. Modernisation à Congo à liboso ezali ko vraiment ko tia mai na mboka oyo ba bengi ya Congo parce que nous avons l'eau. Il fallait zala pena projet na oyo ya liboso ke mai ekota na mboka courant ezala en permanence yango ko mema développement na mboka na biso. Vraiment na beti lisu c'était que coronavirus oyo Félix Yom toza président Mikolo était à yo place aux ali. Était à yo. Peuple les souffrir dans nenga muketi. Même temps yo yé les lots baso bake dollar et mati na nemo osaranate. Bozo sala nini Félix na mesure bozui wana ekote ya bino bolo bake tozui mesure mais peuple ba na maïté peuple baza na courant te ba osala ndenge nini atika na pamboli nzambe puisque atini maladie oyo ayebaki ke ekote ya bato bebele maladie oyo nazala elikia eye ekote ya bato ebele ekote ya Félix ekote ya bamikonzi ebele ya nani ya Afrique na poto problème ezate baza na ba infrastructure na bango. Ils ont de l'eau, ils ont des routes, ils ont tout. Na poto, il n'y a pas de problème. Bazu mesure, bazo bunda, à part oui, Koufa et la kaka d'Afrique, na Europe. Mais ils s'en sortent, ils arrivent à s'en sortir. Baza la bopito, baza la babisikebe. Léo au coronavirus, na beteli en suma boko. Puis ce coronavirus, aucun ministre a kobima a qui se soigner na libanda. Pour les lots oyo, ceux qui bon et la qui c'était bo sala bo pito ya bien na mboka na biso na bakaya boye mutupa qui negozwa soin on na Inde ba ministre na bango ba yaka kozwa Congo traitement na Congo Inde obino bokinde wana ba ministre ba yaka kozwa nani traitement na Congo Suisse bokinde kozwa ba traitement ba ministre na bango ba yaka kozwa traitement na Congo na Kinshasa to na Lubumbashi to na wapi. Si bazo kozwa traitement so ba malade kaka na bopito na bango. Yo soka président français a zui maladie ba eko traiter na nani na Mongaliema. Les alartés. Kasi pona nini biso ti le ki bololé. Quand même les Ivoiriens bazo ba ki ba congolais boko bongate, mboka na bino ko matate parce que buzobe l'équibino, il y a trop d'illettrés, il y a trop d'ignards. Moutinho se le doit être président na Congo. Moutinho se doit entraîner l'équipe. Moutinho. Tout le monde veut ouvrir sa gueule. Pour Aloba. Tout le monde, parce qu'au Congo, on a des liboson de Guinée. Déjà Kabila, déjà Mobutu, Tobete de Bango sous Maboko, ils ont préparé les intellectuels et belé na Katia Congo. C'est le contraire de ce que je suis en train de dire. Dans le bâtiment de Bandeli. Bila qui toko à Mobutu na Bila qui toko à Kabila. Place Bazali. Bayoka nga bien. Bayoka. Buzoba, général Akoufi, bata FCC boye kolobo et toko bunda tout ça. Général Basodan toka ba koma pe na ba parti politique. Bozo ki no bunda bitumba mo ezanga na ngotina côté peuple zo lukabino bazo mona binote. Côté peuple zo lukabino bazo mona binote. Bozo ba mona PDG ya nani ya parti politique. A osa ila nani. Bozo zo bato comme des cons ou quoi. PDG à parti politique, il y a FCC, à Osaï la nani. À Osaï la qui est compagnon avec Neliboso, ou bien qu'on y a qu'on yiba pour appeler ça comme bongo, na parti où est na pouvoir. PDG à cash. Vous savez, bon, bon, que nos sanguissa politique, na ba
na ba entreprise publique ou d'état pour nous sangisa yango bato basara na ba société wana c'est des personnes physiques et pardon civiles et apolitiques. Au FCC bazui 65%, au msou soki 35%, soki ndenge nini. Ezala wapi. Ezala wapi. Alors na suki vraiment bandeko banandinga na botosi pe na bokebi bo partager vidéo. Parce que bino boye bo pesi nani ordre, oui, confinement, ba ordre bana batanga te. C'est bien. Eza banani mo malamu. Et banana pe ba otanga te suivi mo rozala nango peti. Awa peut-être moi na rozala azui moi livre na ya tangi to atali moi ba bilo mususu ba côté mususu pe ba professeur ba zo sala ba cours na nzela ya caméra ba te na nzela ba zo ba télétravail ou téléservice ba université mususu ba zo te par la caméra ba na place ba za ba zo landa. Et ils ont coexisté, tout le monde en Italie, ma professeur bazo travailler, anakati ya auditoire ils ont vide, ba kiti ezali, des caméras ils ont sala, yazo sala musala, caméra ils ont voyé, ils ont transmettre nani les sons na eto cours na yazo pesa na ba étudiant nyos. Est-ce que na biso go sala ba sala mate bon. Côté kuna to kota ko kuna te. Pardon. Côté kuna to kota ko te. Côté auto telemi lero, côté bazo lukabino bozala. Pour peuple côté azul le cabine bozati. Bobongisa likambuana oyali et comme ici koyo devoir na bino bomoni makambo nzamba tindi coronavirus peut être abino. Bo décider mesure bozui est-ce que peuple bazo vivre ba me banani ba décision wana eza adéquate pour na bango ou bien eza adéquate ti. Puisque mutu a sokola maboko aza mutu ma ezali ma ezala raté na mapango ebele kutu ba robinet ezala nango te. Combien de maisons, combien de parcelles na kata Kinshasa baza na robinet bazwa adduction d'eau, combien ezate. Même pays qui est riche en eau, qui est riche en électricité, même hydraulique. Toi, na maï, richesse, ya maï ya osakanate na mboka na biso, mais nous sommes pauvres. Nebiterani ni bakope sa biso. Ou ba mukila ngombe, eza biso to wapi ta ebiti. En tout cas, pendant lelo, na suki, boba landa ki biso, merci partout esika bolanda ki biso, yabino moumbu, Pierre Elvis, na kati, ya chaîne nabino bo lingaka mingi poto moni bo komo kote ebele. Merci na abonné à BTV3. Pena ona nous peut s'abonner te. Vraiment za chaîne na bino. Tolbite toleki mutu. Mais loko muke ba négligera yango te. Donc malembe boya bokota. Tozoka lukape ba moya ko lukaba ko innover. Ko meka ko sala ba bloko musu ba chaîne ebele ba sala raté. Parce que mbingi to comme ça les a même biso pour l'instant. To sala ba copier coller. Mais to zala ko luka nzela oni to kotika to vandi. Na eloko moko o ezali ke esepesaka bino à tout moment que chaque lundi likambo boye salamaka, chaque mardi to salaka likambo boye. Tout ça en train d'étudier na malem ndenge nzamba osunga biso. Et zelo kwa muke mais n'est-ce pas balobake ne négligez pas les faibles commencements. Et za faible commencement to yebi mais na lisungi na bino neto kende liboso. Alors on a pesi équipe nyoso ya biso ya BTV3 eska bazali o bazana mikili la poto lokola ngamoko na Clarisse Wechi totali nani cameraman nabiso Mardoché pe le monteur totali Franklin Abali tozuinde ko Jakinda la oyazo kusunga biso pe akobanda usunga biso na misala muke to pesi bangombote na pesi bangombote sika bazwami donc totali ndeko na biso Elbrevi elonga to pesio susumbote parce que c'est le consultant en chaîne nabino tout le temps to banda ko zoyer sango bo sengi biso likambo boye Clarisse Wechi azawana la grande marmite la Cléopâtre akobanda ko zoyer pour na ko répondre na pas besoin nabino donc tozana ba émission oyo to bandi ko sala tozana keba na kamenani derrière ma caméra ya Clarisse Wechi tozana émission
oyo tozosala RD Congo nanga, RD Congo na yo, RD Congo nanga, bo solo na politique, wana émission politique, toza na émission na bonzambe kati na nkolo, toza pe na émission masolo yakin. Parce que oya lelo ngande ko na bino na ye, n'est pas na bino toza susu à l'écoute, yande ko na bino Franklin Abali oyo c'est un nouveau, c'est un petit jeune to soutenir ye. Azo banda muke ko chama kolona nzela ngo na soutien na bino nde tokoyeba akoyeba ko mata ko koma esika o esengeli. En tout cas Nzambe azala na biso apambola biso oyo tozalaki nango eza émission Air de vérité tolobaka toujours koluka toujours koloba bosolo de façon que et tout a mitema na bato na bokebi nyonso esika nzebi oyo batondamisamaki na nzebi bana bako comprendre émission oyo totala kaka ba émission oyo eza te ya buzoba o mwasi asalaka boye mobali asalaki boye yango nde bato balingaka kotala ebele émission oyo ezali émission ya malamu na mboka na biso yango nomoni balobi ke ya beaucoup de Congolais Kabila na kobanda Congo ebanda mandat oyo baresisa koleka ezali ya koabruture ba Congolais. Ils ont vraiment réussi dans ces côtés-là. Côté éducation, toza zéro, toza ebelete, bato baza ebelete o ba yebi quand même moi muke makambwango. Tozo mona ba réaction msu eza na ba net oyo, c'est vraiment côté tata mes réactions ya bana maternelle. O bona kabakata na tata et tuluku na tata et tuluku na maman, réaction to makamusu bazo tia eza makambo ya bana ya maternelle, école maternelle Masamba. Si j'ai na biso eza wana te lelo, Nzamba pambola moko na moko, asunga ba autorité na biso, au travers ba message ya boye, ba na kozwa pe mayele, mais ba conseiller na bango soki bayoki yango, bazwa mayele. Tala neti na kozonga muke, chaîne ya télé neti RTNC. Tozana batu o bafanda na poto, bazanzinga zinga président. Une chaîne ya télé na sir na yanga na ya biso oyo son eza kitoko ke RTNC image na banda ta awo eza moi kitoko koleka RTNC mais un grand pays comme le Congo télé ya pamba et foussa écran on dirait n'habite ce qui ya sac ya madesu to ya sac ya écran ya RTNC wana ba misi pardon ba chef na biso ba ko mona yango te ba mona ka yango te. Mende asali ce qui combien d'années na ministère wana atikali ko bongisa ta télé wana te ba numériser yango eza toujours digital eza mawabingi le Congo va où et tokokende kokweya chité ou wapi. Quant à moi merci encore Zamba za na biso Zambe a tombola loboko na ye likolo na pasi o ezwili biso pe bandeko surtout notre pensée za na peuple na biso congolais biso mwa ndambo toza libanda je crois toza mwa muke malamu koleka bandeko oya biso bazo nyokwama na kati na mboka na biso Congo. Vraiment pensée ya moko na moko baza libanda na diaspora ezala pona bandeko na biso. Merci sur BTV 3 toujours au prochain numéro. Merci.